Nabi, merci beaucoup. De matin, tout ça passe. L'école passe pour les gâteaux, le basousonine. Du tout. Non, justement, moi, tu as une place où et bien interpeller la conscience nabiso. Nga na ozo zo conscience na ko na nga yo bezo conscience na ko na c'est fini non. Non, en fait, il y a Mireille dans le roi Gabriel, vérité. Il y a Mireille pendant mon eh, où sont non? Où est ce sunani? Ah, misé ne galerie na ye. On a série, on a calme, on a mon 79. Quel problème? Et ça liwati. Attention que ça problème. Beaucoup ça a problème dans mon tour. Fait chango pas y pas avec son invitation yi. Bon liwe oyate. Et ça liwa. Maintenant ndimite que bien ça a un problème dans tout le monde. Parce que biso soto abat mabe. Tout ça bien bola mutu azam malamu zaka Jésus Christ. Ba lo balanga Gabriel azalaka moi malamu mais ba kotia mais tozui aide ya taya mutu mokoti. Mireille akundami na cotisation ya famille na ba fanatique na biso mususu. Et comment be faire personnel obengi fanatique na boy atindelo moi 100 o tip o abengi boy apesi. Bonjour. Bonjour. Condoléances. Merci. Voilà, de perdre ta chair, le grand ici à Bokana, il faut pour ça. Est-ce que vous avez besoin de Nabi, merci beaucoup. De matin, tout ça passe. L'école passe pour les gâteaux, le basousonine. Du tout. Non, justement, moi, tu as une place où et bien interpeller la conscience nabiso. Nga na ozo zo conscience na ko na nga yo bezo conscience na ko na c'est fini non. Merci beaucoup Yaya. Interpeller biso nyonso, merci. C'est gentil. Ne prenez pas mal, s'il vous plaît. Amis fidèles internautes, on est là, on a Mimi Kabou, bonjour. Bonjour papa Nangai. Mes condoléances. Merci. Voilà, tout père d'être cher. L'un d'une grande artiste, il y a un beau canabiso, mais quand pour ça, vous aurez peut-être plus longtemps et retravailler ensemble dans le canabiso. Non, en fait, souci dans des allées mais le maître des temps et des circonstances Nzambe a permettre de kutanate, na joie na été, mais na joie temps ya ozala na épée moins mingi. Na joie pétant, l'aime sous moi lipa, ma série wana quoi ya CD et pas honorable Alpha Bokole. Mais il y a joué scène mon ami Mireille, en tout cas occasion pesa milangati. Non, en fait il y a Mireille dans le roi Gabriel, vérité. Il y a Mireille pendant mon eh, où sont non? Où est ce sunani? Ah misé ne galerie na ye. On a ba série on a kala, on a mon 79. Ba série on a moi kala. Moi on a ba série qui biso na biso honorable Alpha Bokolo 2 cm pendant que nzonzing lemba. On va y aller faire dos 5 ça va personnel ba Diana Makila ba Diana ba Pululu ba nani osati penda ke nzonzing soudé blendé on a na accompagner batu comme d'habitude ndenge za la pour ne pas citer les noms mais si quand on a occasion au mona ya Mireille na mona ya Mireille trop vraiment mais que jouer scène mona ya occasion pende pesa milité. Non, sa façon de jouer vraiment bando c'est peu sanga. Façon na yenyo so rôle nyonso ya Mireille azaki wana toujours pour na ko incarner. Na tikala ko mona ya Mireille sika moko te et raté. Ya Mireille tout ezaki OK. Mais mika bongo elo oni ne sala ko juste ce qui beta lelo comédienne moko soka kofi ba premier bimaka autour na bino ba makier les ans raté. Mais na ba famille na biso peza la raté. Même na ba famille na biso même na ba famille na biso makambo wana ezanga raté ezala kaka. Même na ba famille na biso bisika nyonso batu bazala kaka ezala kaka na ba problème. Parce que eloko esaka pasi so ezaka ya biso en tout cas mbonda faut beta mais bisika ba yango na loba bisika batu bazala ka même na ba famille na biso biologique to botami soka mutu akufi foka problème ebima mais au moins ebima te yo kanti matanga ezala ka moko soka lelo na ba morgue mso mona même batu OCCP ba kufi ba olela pe ya bango ndeko batu OVD ngana tanga blo akala ponga mosa ba leo ba bavon batu onatra ba olela pe kaka mais so taka ba comédie il faut créer ka problème bon
Tout ça, c'est star, vie vie publique, hein? On n'a pas les choix. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci. La présence de l'artiste comédie Belé, dans l'oufou, qui nous paie le tout le monde, absence de la comédie Belé. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant à Miraïs? Bon, c'est sûr, Ezakaka, Ndenga Kitaki Congo, moi, Kala, ça fait longtemps, 8 ans. Ndenga Kitaki Congo, moi, ils sont quittés déjà Mboka, ça a moi perturbation. Moi, je message sous na yote. Donc, l'air, il y a Tiki, équipe, nous sommes qui a Sima. Il y a Chocho, il est déjà ça qui se soutient. Faut comprendre. Peut-être on a essayé que ça la bouillé, mais on a condamné en ça qui est côté parce que tous abandeko. Il fallait que tout le monde a ça là, parce que tout le monde a qui mira ça. C'est ça. Alors, il y a Gabi Obundi pe makasi na ba effort rebelle pour encore il y a on a vu sur Miraïsa et à Nakati il y a Kinshasa, c'est vrai Ali moi qui na scène, mais quand même pour une volonté aux Aki Namo il manquait pas bateau. C'est là et il y a quoi? Est-ce qu'il y avait des contentieux entre elle et ba comédien parce que tout a été Miraïsa avec qui n'a pas problème na bande comme ça à Nakati Kinshasa. Mais attends ce qui problème ezali wati attention que ça problème beaucoup ça a problème na muntu fait yango pa ye pas avec son invitation ye bon liwe oyate ezaliwa mais na ndimite ke mira ça na problème na tout le monde parce que biso soto abat mabe to ça pina bola muntu azam malamu ezaka Jésus Christ ba lo balanga Gabriel azalaka moi malamu mais ba kotia mais c'est déjà bâti mais c'est que osa sainteté c'est ça donc pour nangana ko senga kana ba comédien tozana bomoko tolingana tango moko na biso akufi biso so tozwa pasi wana toponaka te ke oyo ndenga te to na osenga kana ba comédien eloko wana. Un mot pour la famille biologique, un mot aussi azape na kaye mais autorité moko boye ezate Bongo association na bino ya formation kasi biso soto kasi ante biso soto na kata NTPC kasi yango to cotiser yango wana yete je ne sais pas pourquoi na éviter soki pona francophonie je écoute na francophonie na éviter au monde peut-être moi mitou les aki na francophonie je vous en prie Gabi. Merci. C'est vrai que Miraïs azaki na mona te pondé toi maloba nani wana ki papa ndaso ba kotikeli nga souvenir te projet papa photo na papa maloba muto lele ya passe na définir ma mnendeni na éviter biso depuis que Mira bota moi né à moi si Marthe elle est grande fille donc à toi aussi ça licence je crois donc ana mona moi au biso te binga na yebi que Mira bota papa na yeso ka leli maloba muto aleleza maloba kokanga te parce que muto ana choc oye bimaki mana passe na définir ndeni papa muto lobi maloba. OK mao lelo oyo sutala organisation de bossa parce que yozali parmi bateau ba sali na kata organisation boza kwa assurer biso nini à cette organisation yo ezaka nde bosalaka bolela ka pa gouvernement et pas maman Denis to de non c'est tout ya Mireille tozui aide ya taille ya mutu moko te Mireille akundami na cotisation ya famille na ba fanatique na biso mususu et comment be effort personnel obengi fanatique na boy atindelo moi 100 otinde o abengi boy apesi que non ata $1000 pamba donc donc musika te $500 ya mutu ebimi eye na organisation en tout cas to monyo te mama on a plein na question moko est-ce que tant mazala qui vivant vous avez occasion ya ko tourner na ye na ba film batangi 10 films à Mireille to tourner 8 films pour nga ba pesi ba on ba titre wana donc quand on prend ozala mbanda les jours les plus longs nini équipé ayo nyoso wana ya ngai pièce nini film bosala bino mibale oyo e marka yo makasi oyo tika o souvenir na motema pièce nini bosala zoki sangolo na oya otosala na mugondo tita ngo kimi oyo oxygène atangi na mugondo wana les jours les plus longs na kwiti batala kwiti bayebi nazala ami intime ya Mireille aza mo sel bala jani awabima na mugondo aboti mwana ndako DiCaprio kwa ke mwana na jani zo ali mwana mugondo ngasi kona bane ko seke na sima likola ba kwiti ndele kisenzela wana mama wana ezaki na ba aneni ezaki ba 2006 2007 donc ko bana 2006 na bani production na Mireille ya Elio Elengai bana 2006 na bana nzonzi pa major zolozolo nde na bana na Mireille ti na ndenge toyeka bwana na liwa mutu nyonso apesi kombo na yango omoni bakombo nyonso soki oyebi mutu moko oyo apesi
kombo na eza te loba intel apesi kombo na eza c'est pour ça Gabriel alobaka oyo atindi mbongo na ye amoni kombo na ye te akombela nga mpo babakisa kombo na ye soki tobosani yango wana aire nyonso so atindi liste na ye azoloba bon c'est comme ça que nous voulons biso ngaka transparence hein voilà voilà c'est bon merci Seki papa Ibuto par rapport à ndenge tomoni président Masumu ndenge a reproché na ebité par rapport à reprocher voilà il cherchait parce que lors de la réunion on reproche par rapport à papa Ibuto à lobby Ibutabi c'est comme si le message au Komaki c'est comme si Ibuto a une information à mutu moko apesi mbongo mais ba lobeli était mutu wana so azana information mutu anga pesi nani mieux vaut le bangana yebi la première dame a envoyé l'argent autant honorable Kingandi a envoyé autant mais la liste comme on a attends kombo attends je finis et ko sunga biso peto biso pe ko toto oh mais Gabriel to yoki mutu boya pesi nini mais pourquoi na caisse na yo parce que c'est pas lui qui tient la caisse ou mutu tout est tenu par c'est le maman qui gère c'est que mon papa Ibuto ça dit voilà comme na ngai eza moko ngalobi bo pesa bango faute te pour après enterrement et comme kao baliaki mbongo oh c'est le moment avant enterrement donc on a une liste ya bato oyo ba pesi ce qui mutu asungi biso ya libanda zali boye bisa biso attaque ce qui est dans la liste te mais bon souffler biso que non mutu enter la pesi biso mbongo pour ça après enterrement bon non baliaki mbongo c'est ça que papa Ibuto ne joue ici c'est que meno na kati voilà na groupe na biso attendez na groupe na biso oh hier azali na kati groupe obsèque la liste après 30 minutes actualiser liste après au moins tout le monde au intel apprécie les noms sont là donc c'est pour donner pour la possibilité na mutu nyonso même yenga zana ko calculer bon on a besoin de jouer ça autant parce que les noms sont là nani apesi mutu alibanda oza information non on n'a pas de parce que année passée bani refu bakufaka les gars qui awa après enterrement ba nini abali mbongo ebimaka bongo yango alobi que non tout le ngo so eza bongo ça ligne il faut prévenir pour je vous rassure la manière dont les trucs là de nos femmes va gérer c'est pas le président pas président Masumu donc parfois les gens la parlent à Simbaka vous venez dans la réunion non oui. Comment ça s'est passé tous les acteurs sont là bon moi tout ça tous sont meloro boizaka onini ezaka autant oyo ezaka combien oyo ezaka autant te nga za mutu moko ça service boyo autant oyebi mutango osenga combien autant c'était comme ça ba combien et puis si nous sommes combien il faut tous à 100 francs pour manger ça ma bongo maman Gabriel est-ce qu'on peut bunda au mobiliser mongo oyo pour l'enterrement c'est ça qu'elle a fait elle a sili servi et non on peut pas somba mao zwango oyo yo vo somba nani Sacre bon sacala zwango oyo faut ça d'une famille oyo bozo oyo boye oyo c'est comme ça pour la transparence et ça là voilà le banaoza tu as bien dit mais nous on a pensé que tu disais aux gens que ça la mutu va passer mbongo merci c'est et puis ça va non ça déjà pas na et mais pas na mais papa transparence dans le groupe la téléphone na dit c'est on est nini les ali comment les gars mais pas na yo point nous artistes liste mais pas nous et pas chaque artiste na biso liste c'est pas là voilà c'est fini donc les caméras sont là c'est fini oni na bakao ndenge les artistes souffrent vos artistes se battent hein nyonso oyo tolobaka yango moni to bundaka na lisanga na biso artiste comédien to bundi pour la loi sur le statut artiste à la voter dans l'Assemblée nationale. Parce que s'il y a au moins statut artiste, vos artistes souffrent. C'est pas nous sommes des organes, nous sommes organisés. Mais par moyen des actes. Moi, ma petite caisse des actes. Mais il y a des actes difficiles pour faire un programme de 10 000 $ par exemple. Tu vois, nous avons un cambre belé. Il y a un autre seigneur Nabisson. Que ce soit tous les artistes, que ce soit nos fanatiques, to sengi bino mbongo te eloko moko to senga bino et ozala lokola nyongo boko tsapso bo sunga biso makasi to na posa nini juste une minute omoni ne to souffrir to kenati kotanga memo na Assemblée nationale suite ezala te parce que to na moto te na kati Assemblée nationale o akoki ko porter likambu na biso voilà
Oui, yangwana to sengi na bino. Cette fois-ci, nos fanatiques, bosunga biso nelo moko. To tindi bandeko na biso quelqu'un ndeko. Ba meka ko bunda, porter baba ko porter loi na biso na Assemblée nationale, le président Elombe. Faustin Soukari Elombe. À cause de la candidat député national na Tchango. En tout cas, bana Tchango. Bana Tchango. Ba fanatique na Tchango. Et là, on a un artiste comédien na kaka yango wana. To porter voix, ba voix na biso. Même si on les candidats qu'on a un bon vocabulaire, mais to voter président Elombe. Moi qui vous parle, tout le monde à niveau national, à niveau provincial, les artistes, donc, non, non, toi aussi tu dois aller. Moi je serai na niveau, il y a commune ya Kimbanseke, c'est ma commune na ngai nde yango wana. Provincial. Donc commune na ngai yango wana, donc il y a élection provinciale et ils appellent une élection communale. Na commune ya Kimbanseke. Donc campagne ya comité mon annonce déjà bana Kimbanseke, identité Kimbanseke. Dilemba oxygène. Mais nena bakisa. Ezaka ba artiste, ya pena ba mususu, ba artiste c'était ba bunda pona biso entre autres à la Funa, tel que l'honorable Christelle Vuanga à la Funa. D'abord oya biso pe oyo mona ka le ba Jano Binanu, ba oti batika biso de ba maman Ani, ba président Caleb, ba Kalunga. Donc toute fois-ci to porter bango main forte. Peut-être on va osala ba bunda pona loi na biso wana eleka. J'espère même Ibutu est-ce qu'on soutenir en toté. Non, c'est bon, ça c'est grave. Artiste nous c'est ça osala. Ça peut pas se soutenir et puis na yo parce que c'est que ça on a donc to soutenir biso nyonso ba comédien nyonso na bino ba chroniquer un peu les a bien papa Elombe ça papa na biso to tika bongo te. Et surtout qu'il y a biso na monde na théâtre, il faut représenter ça. Ba kanisa ah bon ka théâtre non. Hormis déjà bandakala les amaramba mutu le président Elombe est licencié en droit. Moi également je suis licencié na Inikin. Ça dit que là si peut to nini to tangi. To yekoli paiement politique en déjà nous avons fait 5 au niveau Assemblée nationale étant qu'assistant parlementaire. Donc to yekoli paiement politique en to porter corporation na biso molobeli azala. Mais propagande ça rambongo est-ce que vous fongolo maboko? Voilà. D'abord au Monica Neto Sali. Au Monica Neto Sali. Monica to Sali de lui. On a lobby, on s'est un côté même ça cause la témoin, il y a posé on est chaque fois artiste groupe nyoso il va nous lobby là organisateur ça va numéro la biso pas motivateur biso to ça pena ba lobby na mais présent pour clore tamsuna sujet tozongela mouton na biso parce que ici to yaki vraiment bit précis aki matanga est-ce que par rapport à nengo lobby beaucoup postuler c'est bien bon on vous encourage beau postuler est-ce que d'après yo moko oyebi ke bino ba comédien boara na bolingote est-ce que vous allez valable et acceptable na batum soit là et ya comme député c'est ce que non c'est ce que les gens disent l'er na bukanaki na moni les artistes comme ne ba défiler pas na ngai ba BCG au bunda ka pona biso vous savez binomo bozebi comment est-ce qu'on se bat Ibutu lorsque il a perdu son père a moni na kiti na matanga ola yambangai akitisi mutu na se azo abinanga CG ni na tumbaka na ndimaki teke okoki ya ko partager nanga peine oyo uti banda tu oyo ti na salle tu ozo accompagner Corbillard boy et marquer ngai ngalobi non là ce sont des on a besoin ça rapport moi et ezaka moi et dengi parfois quand il appelle je l'appelle hein si un pronabi il y a dossier il y a 11 Ibutu venez au bureau on va discuter et moi habiti na to bengela BCG na comprendre nanga cette manœuvre rapport akima on a dit laisse ça tika ayo kaka très bien ans tika koto ezaki epela ya na bureau tika to kalmango dans na se bilo musu ezalaka to ko bomaka musu ezalaka c'est une manière pe hein les lozo mona fallait faire ce bomi et là on a bangwa ma campé nini il faut ça mais to tozo bunda ezaka ko fingate ya benjir makasité c'est pour cela le 1er août ingo sangisa ba femme comédienne nyonso eza journée d'amitié pour to bongisaka bomoko wana ezala rivalité na biso za na musala loyal na musala nde oya che oya to ko bomango te oyo nani a che chaîne boy che ya bobo che o SB a che bella belviti vibe che oya ojoka boaki yona donc ngazara ya bango nyonso donc ce n'est pas un problème na bengi il y a un problème à Sungaka.
si là c'est j'ai ngana obela mais et que c'est gentil souka n'attendez pas ya loulé ayo otikela moi bien tuni bolingo pourquoi parce que tout ça li constamment depuis to na matanga il y a d'autres têtes d'affiche il y a théâtre bazate à l'occurrence ça va ça bazate mais c'est Diemo Masumu déjà lui n'est pas le président soka zaki tête pour faire pour aloba c'est 100% boza moins dans une famille il y a la moitié lui c'est votre frère akufelaki oncle Antoine Kalami il n'était pas allé au deuil c'est-à-dire kanolinga ndoko na yewana te il aimait son oncle mais tant wana jour wana famille nyoso bakendaki mais yekara non ça dit les gens mususa zawate de loin ils ont envoyé leur contribution nous félicitons les artistes et comédiens c'est comme nous disons dans NTPC l'unité rend fort et fait vaincre donc bomoko wana za ba futilité bolingo ezali peut to démontrer bino bomona que les comédiens wa mususa zaka oh
valeur plus humiliation égale sans valeur. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans la sainteté. Apprends-moi, Seigneur, à obéir ton livre de vie, car c'est celle-là qui me fera passer dans l'éternité. Je veux que tu me guides, je veux que tu m'apprennes, je veux que tu me donnes la force d'arriver jusqu'au bout, car je n'ai plus de force. C'est toi ma forteresse, Seigneur, aie pitié de moi. Apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à bien réfléchir, apprends-moi à bien choisir, Seigneur. Je veux rester à terre. Yes,